Bana poto mbote na bino na pesi ba combattant nyonso ya Europe mbote vraiment mbote bandeko na ngai mbote bipanso bino bozali nzambe asunga bino zakomba a Congo asunga bino bipanso bozali na mabota na bino tozali na événement kaka moko le 28 octobre tokutana biso nyonso na Bruxelles na ambassade ya Rwanda. Le 28 octobre na lobi bien biso nyonso tokutana na ambassade ya Rwanda. Boyebi général moko Rwanda lobaki boye tango biso toke ko agresser Burundi ba Burundi tout ya mokili mo batelemaki metala biso toza ko bonga bato na Congo ba Congolais bazo lobate ta biso tozo sala mabe na Congo ba Congolais bazo lobata eloko ata moko te ils s'organisent pas tala blasphème tala insulte bongo vis-à-vis na biso un général Tutsi azo ba biloko bongo bi ta biso to agresser Burundi ba Burundi tout ya mokili batelemaki metala biso to kile ko bonga bato na Congo ba Congolais ba ntaba bazo lobana bango eloko te bazo sipena bango kaka donc ba peuple moko loka ba nyama mutusi azo finga biso afini biso pona nini kozanga kolinga bolingo na kati na biso pourtant biso to boki mbela tokutana le 28 octobre liboso ya ambassade ya Rwanda Congolais nyonso ya kondima pelo ozala muluba ozala mukongo ozala muswahili ozala mungala biso to abana Congo oba okufa na Kivu baza bandeko na biso baza bandeko na yo baza bandeko ya Bokechu baza bandeko ya Iso baza bandeko ya Odon baza bandeko ya Nganga Pwati baza bandeko ya Noko Ikala Songanzila te na ba combattant nyonso ya France baza bandeko na biso baza okufa na Est. Alors toko vanda indifférente toute la makambo ndenge ezoleka ça fait mal. Alors na sengi penza mwana nyonso ya Belgique oya vanda na Liège Anvers Charleroi Bruges tina ba Anderlecht boya ebele kondima appel oyo na sengi pe ba combattant nyonso ya France boya ya Lyon Montpellier Toulouse Strasbourg Grenoble boya na Bruxelles le 28 octobre toki na ambassade ya Rwanda to laksa men contentement na biso mokile monake peuple wana sa telemi peuple wana za mir donc il y a un message moké pour na ko sensibiliser pour mobiliser batu pour le 28 octobre biso tout devant ambassade ya Rwanda ingeta ibobo